Tribune libre. François Mukanda. Mwana mboka Adrien Simon Kalenga ozali porte-parole ya Union pour la démocratie et progrès social Mbote ndeko François. Tolobe la pétition oyo etaleli mwana mboka Jean-Marc Kabunda, premier vice-président de l'Assemblée nationale, mpe président ad intérim ya Lingomba IDPS. Ceux qui ba députés nationaux bakani kokende na démarche wana kino suka. Bino na IDPS bosi bovandi po bokanisa plan B na tinete ceux qui likambo boye salama. Bino bozala na solution na likambo lina IDPS ezali fusée tango fusée qui ndaka sanza so ekeyi sanza ceux qui batindi yango kende Jupiter et ça la marche arrière na ba marche à gauche à droite té donc ezali takinga to kindaka seli boso pour avant tout ça la likamoto kanisela kango bien na mikolo yo par rapport ya bokambi ya mboka biso IDPS tozali na lisanga o bengi coalition na baninga ya FCC na baninga wana toyokanaki lingomba na lingomba apesa bato na ye pona totonga architecture ya gestion ya Assemblée nationale na Sénat. Mais bango bazolekisa bino ke bango baza makasi soki ezali eloko toyokanaki biso tokokoba se na ndenge toyokanaki ndenge fusée na biso tozali fusée puisque lancé fusée na biso pour la coalition pour les 5 ans na architecture wana boyebi président ad intérim ya UDPS azali na rôle ya premier vice-président ya Assemblée nationale soki libanga wana brique wana bolongoli yango na kati ya mur ekosenga to bandela ba mur ya mosala yango seke ko bebisa boyokani tolobi te na ndenge toyokanaki esika wana biso totie oya biso brique comme nango Jean-Marc Kabund akabund nde libanga totie na esika wana. Tribune libre. Bakosenga bino kombo mususu tolobi boye UDPS libanga atie place wana yango wana pour les 5 ans olongoli yango oluki ke to bandela makambo à zéro libala e bebisa biso tozana likambo te biso zali fusée ceux qui faisaient aussi tindango na sanza et aucun na sanza so tindango na planète Mars toujours que na Mars na ndenge ya ba réserve ya carburant na nyonso tout seul ya li pona bon ce que le que bon fusée zonga na mabele to kotinda aussi comme balo na nani na planète mususu to kozonga na mabele to ça la planète mususu plan pour la planète mususu biso banga bitumba to ali to mi benga ka ba combattant donc combat mokote et bangisaka biso tozali lokola ndeko moko azaki oloba nzete batela bakake e bangaka sumbula te. Mwana mboka Simon Kalenga nazo rappeler kozali porte-parole ya Union pour la démocratie et le progrès social totondio ngai nde na ko sepela kotonda yo po na ndenge opesinga mbala ya kopesa isusu explication na bawe bakaki malamu te position na biso. Merci François Mukanda atondi bino botondi. Tribune libre. François Mukanda. Ambaro bobies